Ouais, ngalaire na yoka kiango na yoka na mabe et du coup na lingakate kozwa information par intermédiaire nde na benga ki ya Versatulus na bengi Vincent le na bengi ayamba ki ngate abanda na nukolela pe après na yo benga dati mwana yaye moko yo président Dadi di Kambala le na bengi dati nde dati mutu ndera yambinga papa leki papa kei donc na kolela wana du coup j'ai compris on a vu ba jeune on a vu ba jeune ya tabo vale na suka na yeka falo banchakala pe dadi azaki bongo leki na ngai balobi na ngana ya pembeni note nyoso yo kaka nchakala donc voilà koto pe vient nchakala zaki soko lobi dadi donc ba pire parce que na ndenge ya ba lokolo ya ba ya dadi bazaki ba président Mundweri défunt président Mundweri muto to tikala ki moi otalela moi lulendo moi fier moi mavuanga eza ya dadi nouveau né Tsosuki Tomina Ligue des Champions Papa Bio viwana na ebité Congo check check TV Yasibo Mutombo Congo check check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check partout dans le monde. Mes big salutations à tous nos internautes de Congo Check Check Télévision avec votre humble servante Grâce Makola la fabuleuse, autrement appelée la bouche électrique de la presse. Dans l'émission, il y a la paillote des stars. Donc, dans le cadre de boulot, dans le cadre de Masolo, Tobi là la tête. Donc, Tolu qui la bino, l'actualité Masolo, n'a pas bien. Bateau baby koloba, bateau ba kusala keto comprendre. Bo comprendre nami tuna na bino place boza tuni na pa maswa ku boy tuni na pa maswa ku boy lelo na pa maswa ku no tuna ili ba question na bino ko bo pesenga donc ils a bien recadré to opposé on na papa maswa ku bokozwa ba réponse na bino là j'ai dit un grand merci à notre papa Sibumu Tombo, un grand merci à Hermasita dit derrière la caméra, à notre réalisateur Métis depuis quelque part, un clé à toi Vrijandangui la première fille à papa ainsi que à Niki Lopez, Babiba Lopez, Baébé, mains. Donc, il y a un dingue, moi, la maman Bota, pas de commentaires bidons. Bonjour, Pama. Oui, bonjour, bonio. Ça va bien, Kayo. Ouais, merci beaucoup. Ndengo ya minga ya liboso batunako remercier ezali Niki Lopez automatique, très bien kutu ya kolobate et puis mon solo. Na bosani bongote muto na ko remercier par rapport à makamndenge zo kende éviter sa G ezaïe moro Christian Dose les faux malades donc Maravilia pas comme tous les femmes quoi voilà et puis merci na ba fanatique tout oyo ba recevoir ngana ba etando na bango donc merci bonne année. Merci à vous également. Un grand merci à Vie, à la Queen Mother, Babi, Tango Bango Bolo, Tango Lelo, pour Fali Yembi. Il y a longtemps, Toeba Kazaki, toujours la Queen. Donc, clé à notre maman Vie, à la Queen Mother, en pleine répétition. Donc, à après, pour la Bino. Est-ce que Bino Boza, prêt, place Boza? Papa Maswako, un mot d'abord, Nabato Borlanda Biso, Babi, bien que toujours en matin, il y a Dadi Ditambala, Evelyne Kamo Lopez. Que leurs âmes reposent en paix. Ouais, mes condoléances na famille biologie, mes condoléances na Bisopé Bartiste et puis mes condoléances na Binope journaliste parce que les cas mesures bisonyoso des côtés donc Nzambera Rande azala mosungi courage et puis zanzela na bisonyoso mutaotika la libanga na sia mokili azate lelo ndenge zwi bandeko lobi pe koki kozwa biso donc voilà. Merci beaucoup pour ma soeur jour aux oies qui appellent ou au côté de WhatsApp na yo au moni batwa publier disparition ya Dadi Ditambala au mona qui on le quoi isa ba bezi balukaka et ça là que on dit ouais ngalaire na yoka kiango na yoka na mabe et du coup na lingakate kozwa information par intermédiaire nde na benga ki ya Versatulus na bengi Vincent le na bengi ayamba ki ngate abanda na nukolela pe après na yo benga dati mwana yaye moko yo
président Dadi Kambala ndenge na bengi dati nde dati mutu ndenge yambinga papa leki papa kei donc nakolela wana du coup j'ai compris que viatiki biso saki pasi makasi nabimaki wana mbangu ti kokende na résidence okuta pe bandeko mosusu bazolela toleli ensemble donc tozolela vie matanga toliwa ya papa na biso Dadi Ditambala epesi pasi na bato nyonso to mais bato oyo bazota biso miso ba comprendre te ou pourquoi maman Olivia komaka kunde bembe ya artiste et comédien mais ba yebite que maman Olivia zaki na Dadi Ditambala même na salle d'op assista ki na ba makambo ya mike maintenant le quoi tozana yo oza confrère petit frère ya Dadi Ditambala il faut éclaircir ba cher internaute ya Congo check. Non, ba penser bongo te que ye azawana pona bibembe non eza ba manifestation mususu ba bengisa bandeko mususu na ope biso to kenara ezala ka bibembe te donc wana za mama social mama ni mama donc eza mokano wa Nzambe ndalobaki na date telle les dates boye bozasu na dadite donc eza mokano ya Nzambe ipo eza malade eza liwa ya brisket nde to pedra ki papa nanga monstre d'archico pololo donc Nzambe ebile pourquoi ça les bon. Est-ce que vous aurez temps vraiment de jouer comme papa na mona yana leki ba camarade donc la journée trop et pas à la vie moi banda pesa un peu ba conseil pesa un peu conseil à liboso donc telekisa moi temps ebele kuta na rappel na vie na staff donc on a vu ba jeune on a vu ba jeune ya tabo vani na suga na yeka follow ban chakala pedadi azaki bongo leki na ngai balobi na ngana ya pembeni note nyonso yo kaka chakala donc voilà koto pe vient chakala zaki soko lobi dadi donc ba pire tout ça nous garder comme souvenir à ma casse pour na Dadi Ditambala. Ouais ba conseil apesa ngai yango na osala lelo yango pe na salela ti lelo kombo pe bima boye parce que ba tournage presque auto bando tourner na lemba na tournage ya modende to bando kutana na ya Dadi mais tournage ya mayo to kutana na ya Dadi na nte et puis na tournage à Vincent Toulouse nde ezaka ba kokutana yaza na palais mususu yo pe palais mususu nde leto ya kokutana na tournage à Vincent Toulouse nde na jouaki moi musala na e nde après ko joua Vincent singa petit na leki na kantsaki okokomisa ngate mais ndenge okomisi nga boye na sepeli makasi courage et puis volonté alobana ngebele gloire à Dieu to pesa Nzambe merci to zangi icône et puis moko parce que na ndenge ya ba lokolo ya ba ya Dadi bazaki ba président Mundweri défunt président Mundweri muto to tikalaki moi otalela moi lolendo moi fier moi mavuanga eza ya Dadi nouveau né Tsosuki Tomina Ligue des Champions Papa Bio Vivoilà na ebité comme vous soit appel ya maman Denise Nyankirwa la première dame donc maman ya nation abenga baini na bino na bureau na ye donc na ebité peut-être au mona ki ba photo j'espère vous avez informé mais à partir ba photo pour le ko landela oye ba ke maman Denise abenga bango comme na première dame asala art Vanessa la connaît. Ouais, ça qui est bien, c'est comme ça. Tango ba autorité à Mboka, bazo reconnaître l'artiste, ça fait du bien. Donc Nzamba Kumbama a touché sous motema nae, a continuer au sala ou ya bandi au sala. Babi maman lobaki mais abina bino ke bozala toujours unis. Nyonso itikaliza na maboko ne mais entre temps biso bato tozali banda ya monde na bino et j'aurai d'autres personnes artistes et comédiens balingana te ona oboy babakela na ba maladi babakela na ba mbaso to biteza rapport nini ya motema mabe to kolingaka moninga te keto
yango makambo na ota oloba bamisie bazalaka bien ayebi ke ona oyo balobanaka te mais biso sikoyo tozalaka oza na problème ya motu mais boopesa na mbote donc tu as la facilité mpo kosala mpe mabe tokumisa nzambe nga azala biso mpena na sepe te nalobi no mbala moko kasho ya te so nasepelaka mpe te na makambo osala na loba no abombelo te mpo na keto to nini eza bien te tosepelaka na lipambolo ya moninga yo mpe bakosepela na oyo yo. Merci beaucoup. On continue toujours avec Fally Maswako. Donc, papa Asara Esengo Nabino, so azongi pe Fally, pe Asara toujours Esengo. Fally Maswako, to yebite idée ya ANTPC, na yebite aux en association ANTPC, to lingana, to na Aimons Nous Vivons. Ngaza partout. ANTPC est un groupe Nouvelle Vague. Ya mama vie eza na kati et puis na biso barter toza intégré. Mais naza pe na bomoko. Na bomoko eza individu. On comprend? Aimons Nous Vivons pe so indeti moment ya cotisation za nazali. Nga na kabola te o boye te. Moment moko na banda okende pe pa président JP Masamba. Ouais, to kanisa nyonso ezaka eloko ezobunda pona artiste congolais. Voilà. Quand les gens disent que non NTPC ba mona na te ba yokana te ba sister ba ninga na ba maladie te ba mona na kaka so muta kufi po ba bima ba tête po lisanga ya bato ba bandaka iza na kati ba kende ba bureau ba beta ba porte na bité yo sa na kati so kolo ba nini ba comprendre. Voilà ba question ko poser vieux Masumu. Président Masumu, président Lombe, voilà la question que posez bango. Parce que ngai nazana mutu simple. Ba mikolo bazat mboga nyaso mukonza mboga zala. Te. Voilà. Affaire et compréhension, il y a $15,000. Il faut bolongola 5%, il y a association. Et puis ça qui moi mbutumbabi 5% ni. Babi 5% ya structure obo sala association na statut na bino plutôt. Structure yango eza nini? Structure yango tango muta kufi mbongo ebiminde association longa 5% ni. Mbongo eza po bakunda moweyi. Et puis eza pe mbongo te eza na maboko ya association te. Eza mbongo eza na maboko ya famille ya moweyi. Bobeta lisolo na mpwana. Bo sauter les solo wana le babo garçon mwanza mobali a pembeti na kati chef leader amufude mwanza le bodriki mwanza donc voilà ba zappe makambo wana eza mbonga moweyi ya ba 5% eza mbonga moweyi. Mais d'autres personnes parlent biso toko sauter les solo to beta te tie comme à niveau ya discute entre les chefs de l'association en pleine réunion. Là, ils ont qui deuxième réunion, si je ne me trompe pas. Ça fait toujours mal. Donc, on a fait le bateau, qui dispute, on a prière, donc voilà. Je ne connais pas ce qui s'est passé. On a interprété, mambo na monité. Bien que je écouté, mais nakoloba lisolo oyo nga na moni te nga loba o na moni voilà nako créer te to na bando condamner un tel na loba un tel boy non je peux pas faire ça faut na loba o nga na moni o ebima ke papa Jean-Paul Mayata na sœur na bino concert na bino ene chocolat et puis d'autres personnes à moment liwa ya dadi ditambala ba ye lisusu ke ba priya ka ba artiste ka lokwa bino na liloba prophète Konde bise bango qu'il faut 13 acteurs comédiens ya minene ya mboka na biso bakufa. Maintenant makambo na yo suis à révéler na moni na pas pasteur de la foi bosala qui prière pourquoi ça condamné te prière ndeto abo biso nyo steto kenda l'église eza bato ba kenda l'église eza bato pe ba kenda l'église te eza bato basambela eza bato pe basambela kopo
kasi biso nyonso toza même état d'esprit te ntango prophétie ebimi oyo amoni ke nakokende ta mosusu boye te il faut kende pa pasteur na yo expliquer pasteur na yo bolandeli prière. Donc c'est ça babiso nyonso soki nzambe te ngambe toza te tobombamaka na se ya mawa nzambe parce que so bazwi bamabe na biso batie bamabe na biso wana babandi kotanda yango toza bato tokovivre te. Mais lokola nzambe wana yokelaka biso mawa lokola nzambe wana ayebi ke te ekelamu na ngai alimbisaka biso kaka à condition reconnaître ye pe ke nzambe tala nasalaki mabe boye nasalaki boye vraiment limbisanga mpona baarts wana. Donc mutu ayebi place nini abukelaka mabolongo na ye ntango prophétie ebimaka eza mpona bo sala attention. Et puis kaka Bible peut le toute chose révélée et condamnée. Donc toute chose révélée et condamnée. Donc tant que le Bible babi condamnation ezaka ateke ya munoko kaka il faut prier. Donc voilà. To continuer au bon de là. Tamsu na mawanzambe lokwa ba prophète babi soki 13 c'est tamsu ekomaka 6 tamsu 2. Donc to sambela nzamba ebi moment nini o ya osunga biso et puis nzambe azanzambe ya mawa azana facilité ya ko épargner ba danger nyonso ya mabe. Donc ya bande na ngai ba artiste comédien to chanzambe musika te bien que toza bato mabe mais to chanzambe wana pembeni to bondela kaye pena. Donc to yebisaka nzambe soki mabe moko lingo ya na côté na ngai yo épargne. Donc voilà on a koloba yango wana. Amen. Au prière d'église ni nzambe naza la fraternité de Dieu. Donc biso balaksa biso kosambela biso balaksa biso ndenge nini atosali mabe ozonga na se ya makolo ya nzambe parce que toza ba être humain nzoto zeloko pamba nzoto ekosumuka me molimo na ezala peto. Voilà. Merci beaucoup Inclédé à toi. Profite bien ya ko saluer mon père spirituel papa guide papa Joseph et pena azawana pona mateya ebele et puis ba prière et puis maman Sophie maman nanga mo alandela kanga pina de près. Donc Kenda bima te na prière na bima te mona ba comme bima trop nalinga pe bima trop exorcisme bango basela trop pisom. Donc ezaka makasi na sepelaka nango makasi kondet en fait konda bima na bima mais ya koma na liloba. Donc nzambe ayebele pourquoi na pesi basali ya nzambe nyonso mbote ba continuer à prier pour na biso puis ba maman bazaka na souci na biso ba prier pour na biso ndet ba mama Dolo Swenga ba mama Olga Maduda ba mama o bazalaka pena ke ayoki likamo bo ya buki mabolongo na ye mama Nicole Fienga mama Sephora Fienga. Donc batutu balinga papa Maswaku Monel Meta bambote na yo et puis na pesi bambote belé lisusu na boss Carlos Osvaldo ya mama Dieno Kamba bato babuka suma bolongo mama Dieno Kamba bonne guérison à toi na ebike nzambe azosala ba grâce na ye nyonso koleka mopepe. Puis Fabrice Mola ya Solgan Tseka bobo kie na bosani bongo te bato pina tozaka na bango de ke Frida Kizenga Lisi Kizenga bino to bambote na bino c'est Dakar pour master na ngai et puis Déplique Pomba Nuance bina filé na bosani bongo te Ibratol Yale. Donc artiste tout na labino fo Nicodème ya Nico bambote na place oza batutu balinga papa Maswaku ngape na linga bino makasi Minyo Abraham il faut pesa pe bande gombote o bozaka bien pe et ça la bien makasi et puis na pesi ba leader tout ya minene bambote na bino Ben Willy le Gabonais bambote na yo Divine Efomi Yambiji Divine Efomi la main qui donne c'est la main qui reçoit. Donc la mama love
hein? Bundesliga, donc voilà. Merci beaucoup. Donc, j'étais vers la fin de cette belle émission. On est toujours avec Fally Maswaku. Toko le kabongo te 100% même. Tout naye basango. Il y a Maswaku TV. Et Maswaku TV, hein? Maswaku TV, ok, nango bien par la grâce de Dieu. Batu ba s'abonner pe na via TV Monde. Donc, on est à la chaîne Nabiso. Batu ba s'abonner belé pour apprendre matanga ya dadi nde to kozongela ba activité na minute tozolela hommage ya dadi et puis na Kamo Lopez. Donc voilà. Ba partenaire pe ya Maswaku TV, bambote na bino place boza na lela bino fort. Je suis de cœur avec vous. Est-ce qu'il y a des pros sur la chaîne na yo, des pros bana coach ba film na yo? Batu surtout ba fongela ko motema ko participer pe na ba film na. Batu musu pe baboya mais batu musu bayaka. Mais tellement tolona déjà batu bayaka. Batu musu pe babengaka. Ngana na koti na Maswaku TV te. Donc ngapena na koti na via TV te, donc batu ba kota na bango bazala calme. Mi fi. Za calme au kota les attend. Donc ba tenir biso regardé ba mona ba terre nyonso malembe. Ngapi bon. Yo pe ba mona sa théâtre. Pas mango. Na koma. O comment ça mangoba? Na Maswaku TV. O so comment ça maboke? Ngechi na mbanjila. OK. Merci beaucoup Toko Nasuka. Pesa biso programme ya day to ebité. Bon pesa biso ka programme ke bembe mal le 28. Mais jusqu'à la place fixe bon les bébés wana non bon pesa biso. Ouais, nanu to pesite parce que tozana on a recherche. So tozui to yebisa bino. To lele na imikate. O lelo ke lugama so rode. Azandumba te. To lele bien. Mais ida imika ni bime kai pa bino moko. Eza ida bien te. Avenir ya dadi avaya na on avenir mopono. Na yebite mopono ya place ya bandumba. Akufi lisubo ke lele na imika. Esprit à vie sexuelle eza bien te. Donc to lele na kimia et puis nzamba kosunga et oleka bien. Papa Maswaku bande ko balandi ya Congo check babi émission comme Nasuka. Mais c'est là bon qui Papa Maswaku siko na ndenge ya kolela ya dadi na ndenge ki Papa Maswaku. Mais ya kolela ti ya olela. Ya olela ndeti boy pardon pena to wana matanga bande ona biso tozolela déjà. So lina lela tozuka image moko ya dadi bat bazolela toche. Donc balimbisa ngai ba tenir nga rigueur te to ana grève. Toi na grève et l'eau salate eza kwa ba fonctionnaire ba tambole ba bureau to eza okangama Maswaku TV ko tocha théâtre te quand émission de to le théâtre et puis tant on la paye da des a la solo eza naturel il faut y a au sali au raisonner au lia et bolela chiko pululu na morgue Fally Maswaku ça ne va pas otala ya nani. Yamayo kuna kolobate batu nyonso ben consolable. Wana papa Alexa Batan bele. Salama mo bele na bele. Aziza ABC bambote na to sama mo bele e bele. Lobi to kutana oceana matanga ya dadi. Tonto kutana oceana moninga banolela. Belé Tonton on lo baboye belé asala pe belé ponanga. Merci beaucoup Papa Maswaku. Numéro ya téléphone na yo na batu nyonso balandi émission na biso peut-être boza na besoin ko benga Papa Maswaku ye moko ba aider financièrement ou moralement. Baza pe na besoin ya programme na bio ya groupe na ya yo moko za nango après matanga po bi mikolo boza en grève basa nango déjà na mutu pour ne pas ba yenga. Ouais, numéro za plus 243 89 16 835 Nasuka.
plus 243 89 16 835. Ouais, tozaka na matanga batama babenga ape biso kaka. Donc topesi nyonso na maboko ya Nzambe. Bato bazolela na biso pe toza de cœur na bango. Tozolela et puis nouvelle vague mobimba ezolela ya dadi. Elongo moko na mama présidente na biso mama vie ya Queen Mother oyo aza pena muntu ya dadi dikambala susu. Donc ça dit so ba vie dadi bayamba biso pe bien po ebige mwana vie. Faut to pc makambo. Donc rien à dire. Tous a des cœurs na famille et puis biso na chaque jour. Nzamba ebi. Quelques dédicaces namba oyo, quelques mbote hein dans ba salutation plutôt namba oyo. Mbote déjà na Jika bonne guérison. Mardi déjà ozongi la musala Jericho. Moi na ya Fifi miel d'appétit. Bonne guérison à toi Jericho et puis Jenny la Lion lèvre électrique. Boss Carlos Osvaldo ya mama Dieno Kamba, mama Dolo Swenga, Niklet Tobo bambote na yo place Ozali, Iget Kisamba bambote na yo, et puis Tobo Sainte Tancel, Mukuse Wazayadio, Maravilia, Jésus, et puis J3 Azonyon na mutema fort, Branlito Sevo, mon solo. Maravilia, moto. Des fois. On a besoin de donc tant que ça se fait sentir dans les bons mains. Sentir bien que yambi qui toko lumière pe les qui mostre d'archico pololo. Et puis na pesi sous mbote na la foudre kake. Mukwa tazolinga okende te na ebite so po anini. Vraiment et puis merci beaucoup na mon solo na bandele on susu to boka bana biso sikate ya vraiment merci na batu balinga papa Maswako divine fomi et puis Dadi RBG de la défense Gilit Kangoli la joie Kabelo bambote na yo et puis merveille Kabelo to bosanité à Kalo Boutique, Pomba Swag, Kalo Boutique, bambote na place Ozali, batutu bazolela na biso pe tozolela na bino. Nzamba lola touché mitema na biso. Merci beaucoup. Amen. Là, je dis un grand merci à vous, Jeanne Dang, la première fille à papa. Un grand merci à la foudre Kake. Il y a Vague, il y a Via Queen Mother, Babi Queen Mother, Mama Yemoko, Mama Yabana Ebele. Donc, on a battu nous surtout bolinganga vraiment, beau s'abonner, beau aimer, beau commenter, beau partager l'émission Nabiso, prochaine Nabiso et Kende Liboso. Quant à moi, je vous aime énormément. On se retrouve prochainement. Bye. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo.